esengo pesa ya koyeba ete bozali liboso ya etando na bino vuva mu télévision etando ya bwanya etando ya boyebi etando ya mbongwana mbote na bino nyonso balandi oyo bomesana kolanda biso mikolo nyonso na vam télévision tolobaka na bino ngonga ebelemi tata abenga mama mama abenga bana benga bavoisine botalaka na bango maboke mpo masolo ya bamama elingi ebanda masolo ya banengo wapi epai tolobaka na bino bobongama mpo nde tobongisaka mabala esika wapi tobongisaka mabala na bino oyo eza mwa ya kotengama boya kozwa bongo lisusu mai oyo bokobakisa likolo esika bozali nango na batuke na bakantine mbote na balandi nyonso mabele ya mwanda epai oyo tozwami mbote na bino balandi monene kuna na Kinshasa balobi bana changu bino penza babi number 1 bana Kingasani bana Masina mpona nini te tobakisa bana Matete bana ya Mbinza Delvo bana Ipen bana Mayo bana Mitendi bana Ozone bino balandi monene ya émission lolenge ya bomama lolenge ya bomama ya bino ya mokolo mwa lelo emati motuka elonge bongo kuna na Kinshasa eye bongo na mboka ya Mwanda nde bokomona lelo tochange tobongoli lolenge ya kosalela bongo manaka na biso mokolo mwa lelo kasi na plateau na ngai lelo nazali ngai moko te po mesana komona ngai moko liboso ya etando kote ya bino kasi lelo nazali ngai moko te nazali bongo na babiangami po tokobenga bainvité ya mokolo mwa lelo tokosepela bango moko bamilakisa bamitalisa po toyeba bango soki bazali banani. Matondo mingi nengwa biso kombo na biso Munyama Zikonza nazali mama ya bana mama ya libota nazali pe mosali nazali pe mopanzi sango na RTNC ya Kinshasa yango na lelo awa tozali awa na Mwanda makambo toye kosala bokoyeba yango kaka na kati ya émission matondo mingi nengwa mpona kopesa biso maloba biso tozali nengwa chukula ngoma tozali pe moko ya nengwa na kati na molongwa ya Yaki Mpavita na kati na religion Vutuka nde tofandi awa mpona masolo oyo bino bokolanda yango na ngonga oyo nde bokososola nini toyeli awa matondo mingi biso kombo na biso nengwa Mvale Kokia tozali bapanzi sango na radio télévision nationale congolaise touti Kinshasa toye Mwanda na Mwanda awa nde esengo ezali zambi tokozala na banengwa to pe bamama ya Mwanda na elongo na nengwa Matanga oyo abengi biso lelo na kati ya émission ya ye ya bamama ezoloba mingi bamama nde tokoyeba kokoba na bino masolo na biso ya mokolo lelo matondo mingi tokozongisa mikro na nengwa na biso ya ebandeli bango balobi bazali bongo basali azali pe nengwa azali pe mama bazali bongo basali na RTNC nengwa Zikonza tomoni bino mabele ya Mwanda ya mbotokota na siki ya masolo na biso ya mokolo mwa lelo tomoni bino na Mwanda popesa biso nanu baimpression na bino bolonga kaka Kinshasa boye na Mwanda tina nango penza ya solo nengwa touti Kinshasa toye na Mwanda awa toye pona milulu ezali milulu ya clôture ya sanza ya Yaki Mpavita yango wana milulu miango tosepeli tosukisa yango awa na Mwanda yango tina na biso toye awa na Mwanda yango wana matondo toyebi te eza kaka bolongo kaka Kinshasa boye kaka awa po boclôture kaka sanza ya Yaki Mpavita na kolikia ya motuya nini bozwi pe nini boremarke ntango bokotina mabele ya Mwanda ntango tokotina mabele ya Mwanda tosepeli tomoni Mwanda yango eza kaka lokola Kinshasa mpo nde tovandi awa elo moyo elakisa teke eza Mwanda tozomona pe kaka bamituka tozomona bato makambo nyonso tozomona kaka oyo tomona na Kinshasa yango kaka nde toza komona yango bato tozala biso kaka bato moko kaka mata mwa particularité moko eza te mwa différence moko eza te
Particularité ya océan poko na Kinshasa océan ezalaka te awa tomoni océan yango wana particularité namoni kaka yango wana apart wana biloko ya koteka biloko mosusu ezoza mpe kaka talo moko lokola kaka Kinshasa mpo mwanda yango mpe toyokaka mwanda bambisi me tokei na zando kuna tomoni kaka bambisi à peu près kaka ndenge bakishasa na batalu otoyebi te soki bambisi yango ekenda wapi oyo toyokaka mwanda bambisi tokei na tia mfumu place ezalaka ke oye mwanda oke tia mfumu okomona bamakayabu banene me tomoni mpe eloko moko te tozokomprendre te mwanda yango ekomi boye ndenge nini balobi eza elanga matondo mingi tata mwasi zikonza nengwa ngoma boyebisi biso te bovandaka na mwanda to bino mpe bowuti Kinshasa na ebenge na biso ti batomba lokola bandeko bapandisanga matondo mingi ndengwa mpona kopesa biso maloba matondo biso touti Kinshasa te lokola bongo ezali clôture ya Kimpa Vita nde bongo biso baleki ne touti na biteni nde tozwamani awa biso touti na eteni ya Mbanza Ngungu nde touti eteni wana nini penza ya motu ya bozwi na mobembo bosali kouta Mbanza Ngungu koya na mwanda matondo mingi yango yambo nanu ya mutuya oyo tozwi awa eza nanu kolandela nanu manaka oyo toye clôture ya Kimpa nde mateya oyo tozwi yango nde eza mutuya nanu mpona biso bamama mpo ete ezolobela kaka kibonengwa biso bamama nde yango nde nanu ya mutuya tozwi awa nde ya mibale kolandela ndenge tosali kotika mabele na biso ya Mbanza Ngungu koya pe eteni oyo eza pe ya mutuya makasi mpona koyeba pe eteni oyo toyokaka na sango lolenge ndengwa mama Zikonda lobi toyoka bambisi tozoyoka awa makambo eza malamu mwanda me oyo toyokokuta awa tomoni kaka mbongwana ya oyo toyokaka mbisi eza ebele totali pe tofani na mwanda pe toliete mbisi tosabota yango pe te donc elingi koloba ke nyonso toyokaka tomoni yango te awa wana elakisi mpenza bamama nde bayaki mpo mama nde moto asimbaka ndako asimbaka kitunga réclamation eza kaka ya mbisi matondo mingi tata mwasi Mvale moko mopandisango na RTNC pe bongo mama l'impression na bino ya kokoma na mabele ya mwanda kolongola Kinshasa koya na mwanda botondi mingi na kopesa biso maloba kolongwa engumba mokonzi Kinshasa koya na mwanda mpona biso ezalaki nanu esengo mpona kotika nanu baambiance na biso tomesana nango na Kinshasa kokota na lolenge ya sika kokuta pe territoire lolenge ezali mingi na territoire ya mwanda epesaki nanu ngai esengo na bokoti na biso na musika na zamba namoni pe moto ezopela nabi ndeni moto yango ezopela ondire batumbi zamba balobi te eza moto moko boye eyeba na kopela oyo mosala moko esalemaka soki ya pereko ya mosala moko babi ya pétrole bon eza mwa esali malamu mpo namonaki yango mwa mystique nga bia eloko ya sika mpenza naomona mpe na mwanda ya wana nde ya mibale komona pe océan ezalaki esengo mingi mpo na nga mpo banzembu toyemba pe kala mai océan mai mabe nabi loka papa mai océan mai mabe yango ezalaka na nini seke na mbongi oyo ndenge eyaka na ndenge nini nayebi te nzoka na moi mai océan epesi nga pe esengo koya pe na mwanda natali mpo biso nyonso toyeya toyebi ke mbisi nde eza na mwanda toyeli penza mbisi na bina kolia ya kotumba ya liboke sorti nyonso na olia mbisi kobanda kaka na oya tina ozonga na olia musuni te kaka mbisi bon koya pe mbisi yango komona yango eza mwa pasi malgré toliaki pe na boyi te tolie mbisi me eza mwa pasi mpo tomema pe mbisi tokende nango tozonga yango na Kinshasa mpo toye libela te toye mobembo esenge mpe tozonga na mbisi wana ya ta moto moko oyo tozoluka ya moto moko me eza te toyebi te soki lolenge ya koloba ekeseni mpo toyoka so mai ekei mbisi ebotaka me tozoka mai ekei mbisi ekei wana nde elembo ya botuni eloko mpe ezokamwisa biso yango wana matondo mingi bandeko balandi bososola ete na plateau na biso toza vraiment na banengwa toza bongo na bamama oyo basimbaka nzungu bareklame mbisi
seke banzungu na bango ezalaka peto elambaka bilei oyo ebongisaka mabota ndenge azi konza. Mama likambo na biso ya mokolo mwa lelo eza éducation ya bana. Balobaka éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Soki mwasi abebi mokili mpe ekobeba. Lelo tozomona lolenge oyo bana na biso bazotambola mpe lolenge éducation ya bana ezopesamela ezali mpenza kokoso mpona bino ndenge ya moboti mwana mwasi mbula nini babandaka koteya ye. Matondo mingi ndenge matsanga biso bamama tozali na mosala monene ndenge olobi wana soki mwana abongi azalaka ya tata, soki abebi akomaka ya mama, surtout mwana mwasi soki abebi azalaka ya mama. Yango wana biso bamama toza na mosala penza monene ndenge otuni mwana mwasi babanda koteya ye na mbula nini. Mwana mwasi kaka na ndenge aza kobota mobandi koteya mwasi mwana mwasi na ndenge aza wana mwana moke wana ozali koteya ye oza koteya ye. Kasi pasi oyo tozali komona na ndako oza koteya mwana na yo na lolenge ya malamu oza koteya ye. Kasi na ntango akobima libanda nde pasi yango wana. Pe pasi mosusu eloko yela biso sika oyo ya ba telefone. Telefone tolobi te ke telefone eza mabe, telefone eza nango malamu. Kasi esaleli yango pe yango nde eza kobebisa bana. Bakomi kotia makambo mosusu na telefone oyo ekomi ko edike bana na kati ya telefone. Yo koyebisa mwana esika oyo ezali A na telefone bamoni esika yo lobaki na ye A yake komona ezali B. Mwana siko akomona mama kosaki ngai akomi kolanda oyo azali komona na telefone. Olongwe telefone okeli susu na ba television. Nde pasi mususu ango wana mama na ngai. Ba television makambo mususu ekoma koleka na ba television oyo yo mama okoki kotala te esika moko na bana. Oyo telibota mobimba bofandi tata mama bana botala makambo bakoma kolekisa na television oyo soki kaka ebandi yo mama eloko kosala eza to mwaka mama telemi akoti na chambre tata telemi akoti na chambre to pe soki moko azwi courage okangi kaka television to a changer bo toyebi te tosala ndenge nini biso tokoba mama toza koedike bana na ndenge ya malamu kasi babiloko oyo baza kokende komona na ba masolo bazoke koyoka pa ya baninga nde za kobebisa penza bana. Bana basi baza kobeba mingi eni koloba te ba mama baza kopesa toli te kasi ba mama bapesaka na bango toli. Kasi na kolandaka makambo oyo touti koloba awa. Ezali pasi nengwa matsanga. Kasi balobi na biso bino mongo pe ba mama boza bokoma ba mama ya kilelo. Yo mongo na ndaku mwana na yo ta mususu ya mwasi aza kokisi 11 ans bien 12 ans olingi ta sokola basani olingi ta simba kopo même oya ye moko sous-vêtement tina âge à 12 ans ayebi konika yango te osalelaki nyonso moi teke bino ba mama nde bino monde bozoboma oyo lobi wana ozali na elonga ba mama ngo pe bakeseni yo mama esengeli mwana na yo nano kutu ayebi koloba malamu te pesa ili nyuka sukola basani elamba na ye lakisa mwana musala boyebi mwana soki olakisi musala zana no mwana mukie okomona na tango akokola abali akomona na pasi te akoza na pasi te kasi yo soko lobi te mwana otie lokola liki ya soso mwana nanga kosimba eloko oyo te mwana nanga kosala boye te yo ndo oza kobebisa mwana wana po lobi na tanga kokende libala ekokoma kuna mobali aza kosepela na makambo aza kosala te okomona ozulanga mwana misala eleki ebele okomona pe misala yango ebele te aza kaka na ye ntango mosusu mpe nanu azwi bana te aza kaka na ye na mobali kasi aza komona misala ebele mpo na nini mpo epai na bango akokaka kosala misala te mama azwaka ye lokola liki bamama oyo baza kolanda ngai na ntango oyo boyeba te yo mama soki mwana abebi ezali
soni mingi po bafinga kaka bamama na toyoka te ke tata na yo alakisa yo mabe te baloba kaka mama na yo alakisa yo mabe esengeli yo mama ata mwana yango azali munene ndenge nini aza soki ndenge nini mama ozali kaka mama pesa mwana education na lolenge na yo mwana atambola na lolenge na yo mama esengeli ozala bongo ata yo mama osalaka biso tosalaka biso oyo tosalaka biso soki nalobi lisi tole na biso ata bomoni nga na mosala nakomi na mosala 6 heures yebaka ke soki oke na ndako na nga okokuta makambo nyonso oke nakobima te soki nabongisa eloko te nakobima te po mingi ndengwa matsanga biso bamama oyo tosalaka mbeba mingi ezaka mpe pa na biso mpo na nini ntongo olamuki osokoli olati yo wana okei tikala kosala boye olobi kaka bongo pa okei meme na bapapa bokipa bango su malamu te nyonso botikela baleki botikeli bana so totikeli mwana mosala yango wana mpe biso bamama mama ata oza mama ministre eza kuna na gouvernement na ndako na yo simba kombo simba savon sala mosala oyo ya ndako na ndako za mama libanda nde soko zali nani soko za nani wana okay libanda me avant okende nanu misala na yo wana mama bongisa nanu bongisa papa po papa mingi bakoma ake musala biso tosalaka tosekaka pete obona ba kol pe salite elamba mwasi na ndako aza na mwasi na ndako omwa pe totuni boni na ndako boni mama aza bien tokoloba te me toseki kaka abi mwasi aza bien kasi tala ndenge aye mosala lokola aza na mwasi te mama bongo te mama yambo te olongwa makolo otia makolo libanda tala na ndako na yo tala chambre esika yo olalaka yambo te obima po bamama mingi mpe tosalaka kota na chambre ndoko mona makambo atondo tata mwasi zikonza nemwa ngoma bino bobina biso bowuti na mabele ya mbanza ngungu boyebisa biso nanu na mabele ya mbanza ngungu bino kuna osalaka lolenge kani na bambasi na bino na bana na bino po balobi na Congo central na bamboka nde babateli nano éducation ya bana kilelo na mboka nani ekomi te eske pa na bino ozobatela mpenza éducation ya bana yango malamu na mbula nini bolakisaka mwana kosimba basani na mbula nini bolakisaka mwana kolamba fufu maloba epai na bino atondo mingi nengo mantsanga na kopesa biso maloba biso na mbanza ngungu kala lolenge bolobi mbasi balakisaka ye musala mwana tango aza mwana mukie tango deja mwana bandi koloba abandi kolinga ba mouvement po tomonaka toza ba mama mwana tango akomi kokola tamboli na ngonga o mwana lingaka asala misala azotungisa pena sokola basani ozo sokola bilamba yepa azolinga akota na bilamba na ngonga wana nde okulakisa mbasi musala mesoki mbasi azoya wana azolinga yepa sala mwana simba boy te tika fanda wana ate kosimba te mbasi bazoyeba ke makambo wana ezosala etali nango yete donc nakimukie mwana deja akoyeba musala parce que posa wana ebandaka na kimukie mbasa kulinga asala musala kulinga pusa na pembeni na yo tango zolamba akulinga pusa na tango zosokola bilamba na ngonga wana pe na tan wana nde tolakisaka bana misome pasi pe mawezake biso ba mama na eleko yango tokompenaka te ke mwana azolinga ayekola tosalaka mingi torataka tan wana mpona kopesa bana na biso koyekusa bana biso misala na mbanza ngungu ka ndenge bolobi bambasi éducation eza kaka po mokila bayindo de GC baby biso nyonso toyebi ata na bamboka bazolandela lisusu te lolenge oyo ya kibopeto wana tozalaki nango na ntango bakoko na biso mpo na nini ntango ndeko moko abimi libanda ya mboka abimi na mwa ville amoni oyo akomona ntango akokita kilelo osukika na kisasa te
boyeba ke kilelo ekomi tina biso na mboka kilelo ezali donc akoyela bino mai oyo akoyela ndakisa biso toyokaki mwanda ezalaka boye boye ezalaka botango tokomi tobana koyoka ngo na sango me tokomi tomoni pe oyo eza awa bongo pe baye oyo bazokendaka bazoyaka na mboka bazoyela biso pe mai wana kilelo ekoti education ebandi kokota na mbongo wana tokoyeba na kubalana na baye oyo baza na ville tokaki tata mwasi zikonza lobaki eloko moko na ndako ta mosusu mama olobi malamu oteyi mwana malamu mwana bibi libanda pe pesi influence mwana azwi telefone kasi telefone yango tokende nano eteni wana bino nde baboti nde bozosombela yango bana ti mwana nga aza na 11 olobi akozanga telefone te mpo monaki mwana ya moninga azalaki na telefone olobi mwana nga mpe azala na telefone ekoyede telefone nini android esika okokontrole mwana te toyebi te miteni wana ngeta na eteni wana eza bongo ba telefone ezobebisa bana ezobebisa education ya bana na biso pona biso baboti na ndimi te ke na age oyo akimuke mama akopesa ubie papa akopesa mwana na ye telefone tozomona education mikolo lelo bapapa baza na makoki ya kosomba eloko wana te mokomona mwana na kati ya ndaku na ndenge na ye moko akomi na telefone lokola mwana akomi na telefone na ndenge na ye moko yo mama okokende koloba kuna na kati ya makamune ya telefone lokola eloko nini parce que kokoma ngaku tunasomba ki telefone na nganga moko ekozala malamu biso ba mama toyilakisa bana bazala na oyo batala oyo bango bazali na babote na bango oyo bango bazana yango soki yo mama omoni déjà mwana aza na telefone oyo osombi te en tant que mama il faut sala oboto la telefone wana olakisa mbaske ngai nde mutu na boti yo nde na kopesa ndingisi na oyo nyonso kutana nango ndenge ozanano na ndako oyo ya baboti ma ba parents o bakosombelaka bana na bango na ba telefone bongo na ba age ya kimukie eza malamu te mwana déjà azokende kosilisa peut-être 6e des humanités asilisi na ye classe azokende université azala ndingisa telefone parce akokoma na kosala ba recherche et ko permettre ye na telefone mais yo ozanano na 7e ndenge bazobenga mikola lelo ba première deuxième olingo zala na telefone eloko wana pe ezobebisa bambasi eza kaka pona biso baboti nde tozokoka te kozala to appliquer na bambasi na biso laisser aller komi mingi na biso ba mama ba parents ozotala ke bato nyonso bamona ke ngape mwana nanga azaka na telefone android bato na mozala po mwana kinganda aza na telefone android ngape mwana nga aza na telefone eza lokumu te mbasi bazobeba bana na biso yango tozosutuka mwana yeli eloko moko na ndako oyo mama na kukola na yo tikala kokutana na likambo wana te me bana na biso bazokola bazana muke pu ayelo na eloka bongo na ndako pona nini tozokoka te ko zala ngoma koza moko ya ndimbo isana kutabana pambo na banzi bana pe bazana lolengo bino bozaleli soki toyena ndako na bino tolobi na mwana moko sambela losambo ne mama na bino asambelaka to nengo na bino asambelaka bana baza na capacité wana ya kosala losambo wana matondo mingi na kopesa biso maloba ngeta ezo elolenge wana biso toza na mbasi na biso ya princesse mambote baza kuna baza penza na lolenge o biso tozozwila pane songa nzila banlongo pe bakoko ndenge pe tokitisa pa mbasi na biso ya nengwa lokola tozolombela esiko pona education banengo matondo tokena tata mwasi mvale bo sosola ete tobi toza libanda ya bomona biso tango muselo ya kokangama bo comprendre que tata ntangu moi pazo sala mosala na ye toza na elanga tata mwasi mvale balobi ba mama baza la base mauvaise éducation ya bana mama moko avandaka na ndako po esalaka biso motema pasi yava yene na ndako mwana aza nanu moke akendaka nde koteka mai akendaka koteka matembele po alesa baboti mama mosusu ye mwana kokolala ndako 2 jours libanda 3e jour aye na sachet moko alimentation mama wana azowelela sachet wana mais mwana asali 2 jours alaki na ndako te neteni yo wana bino en tant que maman en tant que moboti pe mopanzi sango po ngai na bino tosalaka mosala moko bolobi nini matondo mingi
pona kokota lisusu na makambo etali ndenge biso ba mama tozala na bana na ndako to banda nano na ba mama oyo mwana aza na mwana muke azotinda mwana tanto ake koteka ndunda amemi na mutu na bano bazotambwisa ba biloko na nzela ba cigarette banini eloko wana tokoyebisa baboti eza pasi toyebi te soki baboti wana bayokaka pasi ya bana na bango te po omona mpenza na nzela mwana muke bana ba 6 ans bana 7 ans 8 ans ozomona mwana na mpenza na sani ya pondu to pe ya ndunda na mutu azokendo teka nani atindi yo mama mpona nini oyo tooluka mbonga minerval bon mbonga minerval ngo ezouta kaka na mwana soki ateki ndunda nde azwi mbonga minerval na age oyo mwana aza nango mwana muke baboti oyo bazolanda biso oyo bazotinda bana batekaka ndunda bateka pondu nguba kokalinga babilo moya ya bongo tokoyebisa bango mpenza bazonga na nsima batala nde bango bakolela po baboti oyo babota bango tobanza teke baboti wana batindaka bango na ba age wana bakenda koteka babiloko banyokwama lokola bana wana kofe souffrir wana eza kofe souffrir mwana nano akomi na age wana ya kozwa responsabilité na ye te ayebi ke naza na baboti baoyo bayebi pasi na nga me mwana akomi koyeba pasi ozomona mwana 6 ans mwana 7 ans ayebi ke wi naza na pasi moboti na nga aza na mbongo te eza bona bo eza malamu te kotinda mwana na lombangu penza po ayeba pasi ya mokili wana eza mingi baboti oyo batindaka bana nde tokoyebisa bango bongo ebongo na baboti oyo balingaka kolia nsima ya bana omoni ke mwana azobima na ndako aza na papa aza na mama me papa na mama bazotinda mwana po akende olukela bango omoni mwana ya 12 ans 13 ans 14 ans bana mpe oyo nzoto ezokola mbangu moboti amoni ke wi mwana nakoli lokola biso tozwaka eloko te esenge mwana biso ake olukela biso mbongo eza makambo kilelo makambo wana ya kalakala wana kozela obona bo eza te eza ya solo pe baboti baza la base ya obebisa bana bazobi tangu mwana azouta na eloko wana yo moboti opesi mwana eloko te mwana akei omoni mwana ye aye na sachet aye na biloko akolia aye na biloko ebele aye nango nesiko tuna mwana ozwi mbongo wapi te mama sepeli abita ye kobakisa na nzungu na ndako po ete tozalaki nzala mwana ye na bimi abakisi ye biso na ndako po ebakisi pe tata pe soki aye alobi eza malamu tika aza mwasi kodebrouye ekomi na ndenge wana soki ekomi bongo eza ke pasi oyo ezozala na baboti bakokosupporte yango te bazwi bapesi mwana pe amoni bongo mwana komobima na ye mwana komosala makambo nyonso oyo asengeli kosala ti ozomona pe bana na bazoki kozwa bamakama akoki kozwa elima omonaki amoni mutu bilenge basi mingi bakuta nango akuta ka alingi kaka aba iPhone ba telefone oyo ya cher yoka bimi pe na mobali moko akeluki na adresse bapesaki yoka e azali te azwini pe mobali pe azwi ya mbongo penza apesi penza mbongo ebele asomeli pe iPhone na ye pe akei na ye kokenda kei bon na ndenge bayokanaki na elenge mwasi akangi na ye munoko po ayebi ki azwi na ye mbongo nzoka mbongo bapesi ezali po bakunda ye nango basala matanga basala makambo nyonso po ayebi ke nasi nasombi na nga monimo wana nga na bakisi na nga makambo na nga po oke oluka mutu wana oyebi ndako na ye te oyebi esika azalaka te nyonso wana eza foti ya baboti donc kozanga ya baboti bazotinda mingi bana basi bazobeba bazotinda bango na kobeba kokende koluka na makasi kaka bongo wana ngai na kozonga pende pa baboti baye kilokoso ezopesa bango bongo po bazanga eloko kolia te siko wana tokondima epai wapi bato balobi mwasi atongaka mboka te koloba mwasi atongaka mboka te eza pasi mwasi atongaka mboka basi oyo batongaka mboka eza basi ya mayele mwasi oyo mutu ezosala mwasi azo raisonner oyo afandi alobi te na kokanga maboko te nga naza mwasi mobali aza na pasi nga pe na tosala nini eza mwasi azobakisa 1+ na kati ya libala na ye mwasi azobakisa 1+ na lolenge ya boyoka na ye na mobali mwasi abakisaka 1+ te mwasi araisonnaka te mwasi azolobaka soki tongo etani ayebi kaka ke mobali abimi te sai bona tala nzungu bo wana eza pasi me mwasi abakisaka 1+. Mwasi oyo mutu ezosala aza mwasi atonga mboka aza mwasi azolinga lobi na biso eza malamu aza mwasi azoloba te mboka na biso loko ezokende boye esengeli biso tozwa na ngambu ya boye po totombola mboka na biso soko moni babi mwasi atonga te mwasi atonga mboka mwasi aza mutu amayele mwasi soko abina sala bwa kosala matondo mingi tata mwasi mvale mwasi atongaka mboka po biso moko tozali bongo basi makasi baleki yaki pavita epai wapi tolandaka matamba yaki pavita epai wapi nesonga nzia bana biso ntango nyonso mwasi ne nzungu
oyo epesaka bongo bilei oyo epesaka bongo bato bomoi bilei ya malamu bilei ya kitoko tata mwasi Zikonza mwana ye na iPhone na ndako bofutelaka na ndako ya manzanza bofutelaka na nga babi mama alembi responsabilité mwana akoma kokonza bino toyebi te émission na biso ezalaka nango mokusi tokomokende na batoli bamama wana bolobi na bango nini parce que mwasi au fur et à mesure mwasi azobeba babi quelque part après responsabilité donc tolobi eza na mama ya destruction ya mauvaise éducation ya bana babi compris biso basi ya média elo bokotisi bana na bino na batiktok po bobénéficie na bango botie wana bana bakomi po wana epesa mpe moko esaleli mosusu ekoti koto tomoni mama mosusu na kozanga na ye autilize bana bakende koteka ndunda bakende koteka mai mazokomba kaka kobota bakomi ata zomi mais lesa baoka na procédure wana bokende komilukela mais biso mpe baoyo tobengi baévolue tomemi mpe procédure mosusu ya bana tokotisi bana biso na réseaux sociaux tokomi kosalela bango tolingi kopesa ndenge amatsanga nga toli naza kopesa mama soki oyebi kokoka koedike bana te malamu kobota na yo te kolobota te nengwa kobota eza lipamboli eza lipamboli epai na yo soki oyebi koedike bana na ntango oyebi koedike bana te mwana aza mwana akokoma moboti te mwana akokoma moboti te yo nde moboti osengeli osala mpona mwana na yo mwana akoki kosala mpona yo te akoki kosala mpona soki asi akoli soki asi abali osi onuni wana nde na ntango konuna wana mwana nde azosalela yo me na ntango yo moboti ozali nzoto makasi moboti olali mwana libanda mwana beteli yo porte yo po ye ofongoleli ye te wana oza moboti te wana ozali mama ya bwania te mwasi ya bwania azalaka bongo te mwasi ya bwania yambo te ye alala ifo atala bana na ye okoti na chambre otali oyo alali yo mama okangi ekuke bolali kasi te mama ya soso ava kotela ndaka atalaka bana na ye abimene mosi bazalaki zomi fa vérifie boye baleki biso bato na ntina baleki bamama oyo azoba na ntina bamama nyonso te ndenge amatsanga nde toza koloba awa eza na bamama ya bwania eza mpe na bamama ya zoba bamama oyo azoba nde wana soso aleki bango me bamama ya bwania mpe bazali bamama ya bwania bazali donc ndenge bolobaki liboso botunaki motuna mama atongaka mboka mwasi atongaka mboka te mwasi atongaka mboka mwasi penza oyebi mwasi soki azwi mokano te ngai na kosala boye mwasi ya mayele mwasi ya bwania akokokisa mokano na ye aza mwasi ya mayele me mwasi oyo atongaka mboka te oyo penza mwasi oyo alalaka mwana na ye nde azokende kolukelaka ye to soki tata mokolo wana tata azangi lipa na ndako mpe bino nyonso bofandi me mwasi oyo ya mayele soki tata azangi okomona kaka nasongi ya liputa te nazalaki na osalaki oyo te natekaki mwa nguba na ngai okomona mpe opelisi moto bana balei wana mwasi ya mayele kasi mwasi oyo azoba soki tata azwi te bana bakotanga te bakolia pe te bafandi kaka toza nango te bongo nasala nini yo ofandi mosala na yo nini manzaka makolo likolo ya mesa nini télévision téléphone tongo ti pokwa ozozela kaka tata aya tata mpe soki aye nango mpe te likambo mosusu yango wana mingi mpe baoyo azoba mpe babomaka mpe mabala mpona bongo babomaka mpe mabala okaka mobali azokoka kosombela ngai elamba te mobali akokoka kosombela ngai eloko boye te kaka mobali asombela bongo yo mosala na oni mobali mpe aza moto te yo mosala na oni matondo mingi tata mwasi mvale tata mwasi Zikonza batata basi bokomponda ya wana eza ambiance ya soso tata basi obenga tata mwasi mvale Zikonza saka biso nyonso eloko moko nemwango tokomi na batoli
bamama balembi bana abotaki bana bakomomona mwana charge mwana ke etelo amemi bilamba mibale toyebi te kozanga pasi nde ezosalaka bama banda kokontrole susu bana na bango te mpo kozanga eleki donc mwana aza abandone na ye moko asala oyo ya moni essentiel soki akei azongele na ndako bamama wana tolini okopesa bango matondo mingi nengwa mpona kopesa biso maloba ya monani tokopesa toli na bamama ya bongo bayeba nanu kozwa nanu kibomoto na bango bafanda na kati ya losambo eloko ezosala pasi mpe eza yango wana na kotala lelo bato bazosambela malamu te pe mama akobota mwana pe ti mwana koli ayebi na ete kolakisa mwana ke basalaka losambo be bakosenga boye kozongisa boye batoli wana ezala lisu te ndenge bakoko bazalaki na pokwa papa aza wana mama aza wana bana pe bazingeli baboti bakotuna mituna baboti bakoyanula maye wana ezalaka lisu te losambo kutu ke avant bokende kolala bosambela na bana po bayekola pe kosambela ezalaka lisu te elo toza kenge kolandela manaka na biso nsona nyonso masolo ya libota esalemaka tata na mama bavandisi bana bayoka posa ya bana papa bapesa toli mama bapesa toli okobana bino ngeta lolenge wana ntango yo mama oza na lolenga losambo te kati na yo okomi yeba te importance no eza nini mpona nini oboti mpona nini lambo nanu toli tokopesa na bamama bayeba nanu kozala koyoka kati na bango baza banani mama aza nani oza nani role na yo eza nini mpona nini osali libota wana na papa na bana fo koyeba nanu eloko wana po epesa yo bokasi ozala determine ya kokokisa na bana na yo po bana bayamba te charge oyo yo mama ifo omema ya kotangisa bango ya koliesa bango ya koencadre bango. Est-ce que kotangisa bana eza charge po soki na bandi soki oboti bana mpona kokolisa bango ezosenga balia malamu balata malamu batanga malamu ngeta est-ce que eza charge mpona baboti mpe lisusu bamama bamitiki na ndenge tolobi na réseaux sociaux mwana soki amonaki eloko moko na réseaux sociaux neti lelo tozokende boye kala mingi te kolandela baetelo ya bapaya bakozonga etelo mwana soki alobaki saki wana yamonaki ya torti ninja kaka saki oyo wana eske eza eloko ya malamu to mama fa mema mwana na makoki oyo baza nango na lolenge bango bazobokolela bana bango to influence na bana ezokota mingi na ndako bino baboti kosokola kosalela yango ngeta yambo nanu koliesa bana ndenge bolobaki na kotangisa bana eza charge te eza devoir ya yo moboti olandela tata mwa sisi konda balobaki soko moni ke devoir wana pana yo ozomona ngo lokola mbetima okoka ngo te kobota te parce que devoir wana ekobana kozala kaka toujours ozala kaka na obligation ya kokokisa ngo donc eza devoir pona biso ba mama baboti na ndako pona kokokisa teni wana ya mibale pona oyo etali ba exigence biso tokobenga ngo prestige ya bana eza eloko moko na bana ezosalema mingi eza normal po mwana moni asepeli me eza na yo mama fo oyeba na kopesa ye nzela oyo ifo alanda ntango ye asepeli na eloko wana kotalisa ye koyebisa mbasi osepeli na eloko wana me yebaka eloko osepeli nango okolandela makoki oyo toza na yango eloko wana tokosomba yango te ndakisa toza na makoki wana siko tosomba yango oyo mususu ekozanga oyo ekozanga mbasi pe ntango akotala obi oyo ezanga te wana tokende kaka na oyo ekosenga ke bien nyonso wana esala nini ekokela eza pe mpona biso bamama ya kozwa morale ya mbasi ntango mbasi azokende na basentima ya bongo na mayele nyonso mbasi akoremarke teke ozoimpose me ozomema ye siko na raisonnement moko mpo mbasi ayeba peke bamama mpe baza na bango na mbongo te me bakokokiselanga kaka fiske oyo nga naza nango oyo mpe ekopesa ngai confort ndenge baninga na nga ndenge bazali
mais tozomona bamama lelo komona pe abandi pe koboma nzoto ifo kaka oyo mwana lobaki nyonso wana pe yango nde tozomona lelo bana bakomi asali ne pe eloko alingi kosala ata mama azoyebisa ye akoyoka te parce que yo moko mama tango ye asali boye yo mpo omemami na mopepa mbala bambasi mpe batantaka nengwa mpasi batanta biso bamama meki nanu magie mama sede etikali mais soki bamoni azongeli lisusu bayebi ke ya ekoleka nango baboti pe bakomi mpasi na ngai fo alata prestige nano ebandi nano na yo moko mama parce que tango ye mwana meki kaka yo po pese ke yo mama deja oza na kati ya prestige mais soki mama oza na prestige te tango mwana kokota yo obendi mwana na malemi makambo kutu akogangela te mobandi kotalisa ye tala sikoyo oza yo moko ozosenga eloko wana bongo baleki ata mbasi aza muta prestige nekokita mais soki yo mama mpe ogumbami okei obandi koniongo niongo komi mwana opo azotungisa biso mingi ye moko kaka boye eza foti na yo mama donc eza lolenge wana matondo mingi tata mwasi mvale yoke na tuna kosukisa manaka na biso moko mwa lelo neteni na bino soki balobi lelo babongola eloko moko na mboka na biso sur éducation ya bana tozalaki ntango totangaki na etelo ya bapaya ntango totangaki nano ezalaki na cours moko éducation à la vie civisme on dirait baremplaçant ngo na religion mpona bino okosenga nini po éducation ya bana na biso ezobeba mwana azwi ya baboti akeni etelo akutani na baninga oyo babebisa éducation na balakisi ycompris baza na kati abimi libanda akene église pasteur na bamama pasteur na bandimi babebisa éducation ya bana soki fo tobandela eloko nini tokoki tobandela na eteni wana ya etelo to ya mangomba mpona éducation ya bana biso botondi mingi nengwa matanga pona oyo etali éducation ya bana biso soki babi tobandela tokozala nde nini ngai napona biso tokolinga mpenza ebandeli ezala ndenge ezalaka kala okomona na bandako ba air mobo soki mpe na bapokwa mwa lisanga ya kofanda na famille namonaki awa botuni bango bolobi soki mpe na eyamba vuvwa mo bozala na ntango mo bapesaka eloko wana epesamaka te na bapokwa boyo papa fandi na bana kasi biso to bofandi awabeta mwa histoire azo rencontre bino makambo tala biso bokoko na biso ezalaka boye ubie lisaponge boye na boye eloko wana ezalaka lisusu te nzoka nde eloko wana esalaka etia mayele na kati ya bana ezongisa kibo biso te bokoko na biso kwa tolandela yango toyebake toza mpenza baafrikain ya solo mais eloko wana ezali te eloko ekomi mingi na telefone tellement telefone eye ebomi eloko wana po komona na poko boko ofanda bino nyonso tata mama bana bafandi so baza na telefone bino nyonso bokote telefone mutu aza concentré na oyo azomona na kati ya telefone azikisi yango papa pe aza na oyo aye kuna ata mwana kangami ata mwana kokanga pembeni kunga mama yebi te papa yebi te me bazaka na telefone yaya pe aza kuna na telefone mais lisanga toki lisolo ya baboti ya baparent na bana ke kopesa mwa histoire mwa lisaponge mwa kote ya bana ezalaka te ezalaka lisusu te mpona ngai na kosenga mpenza eloko wana ezonga na kati ya mabota soki eloko wana ekozonga na mabota lobi ya bana oyo bazokola ekozala malamu mais soki tozokontinue kaka soki kilelo yango kibolelo tokontinue nango kibolelo yango eningi kolobaki makambo ya sika tozokopie te engi obaki tozokopie makambo ya bato mosusu mpo ezalaka na kala nayebi te soki eza mpe lisusu mpenza te ovoyage yo congolaise mpenza neti biso boye oke na mboka mosusu kaka na elateli na yo ndenge olati kaka liputa na wana nde otambola babi oyo awuti Kinshasa oyo awuti Congo bona boye me mbalo eza esu te tellement tokopia makambo ya bato mosusu ya mboka mosusu tongi tokopie nyonso na kolinga kokopie nyonso tozobebisa avenir ya bana tozobebisa vie ya bana be biso wana tosala bana ni te eza foti na biso soki ngamo nakangi na bite na poko alebo pesa ba telefone na bino nakangi yango alebo yoka koko na nga azalaka boye abotama na boye kombo na yebo
mwana koyeba nde mwana pe azoyeba bike bokoko na biso ezalaka sikoyo so otuni mwana aoyeba nde lomo te mama kuta boti mama na ye ayebi te bongo mwana nde akoyeba tosenga mpenza eloko wana ezonga na mabota mpo mabota eza malamu matondo mingi bandeko balandi lolenge ya bomama antuka lelo nazalaki na plateau nazalaki gate epai wapi nayambaki moko ya bandeko bapanzi sango tata mwasi mvale tosisa na bino manaka boyaki na mboka ya mwanda epai wapi lolenge ya bomama ezwi bino na bopete nyonso naloba nalukaka bino ntango nyonso na kinshasa nazwaka bino te awa mpenza lelo nazwi bino na bopete bayo batikali na kinshasa bakozwa ata mwa mbote te na 30 seconde yambo tosukisa bazwa mbote te ndenge nini toza na mwanda ata bomona océan te me toutaki océan tosimbaki mai wana océan topesi mbote na bakambi banso mingi topesa mpe bakambi na biso ya RTNC mpo biso toyaki na lisanga ya vuvwamu mpona kotala lolenge kani kosukisa manaka manene na oyo etali kipamvita mpona clôture nango bapesa biso nzela mpo toya yango toyaki topesi mbote na bango mpe totoni botondi longe bapesa biso nzela mpo tokoka koya mbote na bayebanso bayeba biso bayebanso balandaka biso mingi toza na télévision vuvwamu topesi bino mbote tolingi bino mingi émission oyo tosenga penza bozwa ba numéro wana bobenga boya bopesa ba makanisi bolobaloba mpo bana biso baza malamu soki bokoti te bana biso baza bien te matondo mingi nenga ngoma utaki bongo bino mbanza ngungu bana ngungu abi bino kuna tokoanvie Canada te mpo abi na ngungu soko komi kuna malili eza kuna donc nayo moko so biki bosa na Canada mutakondima mboti na bango matondo bana mbanza ngungu ya solo penza biso toyaki awa na mwanda toza awa na mabele ya nimbu tomoni oyo tomoni pesi bambote na bana mbanza ngungu ya monano kimvuka na biso na kati ya lisanga vuvwamu eza na ete na mbanza ngungu oyo ezali kokamba na kilani kuku bongo tomoni lisusu kilandi makambo mpe kuna na kati ya mbanza ngungu topesi bino bayenge na banengo baleka ya kimba bakokisi te topesi bango bayenge na matondo tata mwasi konza monyama biso topesi mbote na bana kasi banso bao balandaka biso po émission ya banoko na batata mwasi elandamaka partout ebango banso topesi bino mbote yenge kieno bisika biso bozali mbote tozwami awa na mwanda soki pe bosepeli bobenga biso babisika oyo bozali so bobengi biso bokomona batata mwasi na banoko bakokita bana mwanda babengaki biso tokiti toza kozela pe baoya ngola bobenga biso baoya goma bobenga biso baoya poto bobenga biso tokokoma kaka mbote mingi na bino bansi mingi na songa nzila fumukusumba za panda na ngola oya salaki ete biso tonyata mabele ya territoire ya matondo mingi tata mwasi mvala alobi akokende na masumu te yoka bango nyonso balingi baloba awa na mama matondo mama matondo mingi ngeta mpona kosukisa esika tozosala émission eza esika ya nani o ya papa mama matondo topesi bango mbote po bango bayambi biso kitoko oyebi nde tovanja tokosa epe bambasi na bango te na bambasi bango banso nde tovandi na kimia kolia koloba te komela kaka langu mai ya babi mai ya solo ya peto mai ya peto tozali lokola bomo nde tovandi boye toza lokola naza na ndako epai na biso kuna na Kinshasa lesimbiliki bolobi te matondo mingi na bandeko balandi babi bocomprendre ke balobi oyo eza ambiance ya émission wana tozongisi matondo na libote ya tata kuti elongo na ndenge matondo mpona cadre oyo bango bapesi biso na mokolo mwa lelo mpe libota na bango mobimba mpona kosala bongo manaka na biso ya lolenge ya bomama elongaki bongo biso kiwantomba oyo tolobaka Kinshasa eyaki bongo biso na territoire ya mwanda tozongisi matondo ya mingi na nesongi ya nzila mfumukusu kiambunza na mpanda na ngola mai na bomoili eboya nzela mokonzi ya bangunza mokobi misala ya 1921 ya alongo fumuki mbangu
poni ni te matonde ka bozonga epai ya banengo akalaki o bazokamba bongo bamolongo nyonso misato nde esalaki ete tokakoya na mwanda mpona koclôturer sanza ya yaki pavita oyo bamotumbaka le 2 juillet 1706 bamosusu baclôturer sanza ya juillet balobi journée internationale de la femme africaine nayebi ete kolala kolamuka ekokoma nango journée internationale ya bokanisi ya yaki pavita matondo na bino mpe bosungaki biso na nsima ya matalatala balobi tomoni bongo tata kwapu ya kalao kuna nsima ya matalatala mpo nini te balobi azalaka héros dans l'ombre totanga ete lelo moko ya banoko matondo na bino mpo bosungaki mpe biso kuna bososola kaka tolobi kombo nini mpe totangi kombo nini me tobombi yango azalaka na biso ntango nyonso ye babengaka ye babi kote wana aza makasi kote ope aza makasi kaka lwila ngenga diakota kamera women na biso ya Vom Télévision tozongiseli bango mpe matondo mpo bazalaki na biso elobina matondo na bandeko balandi banso oyo bopesaka confiance na bino na émission oyo lolenge ya bomama bokoba kobenga biso na numéro oyo eza na etando po boparticipe na makanisi boya koparticipe na émission na bino biso ya bino molobeli nengwa mantsanga mbala kimpavita toza wana mpo na bino bosufri tokabwa na bino tomonani na bino na manaka isusu na bomoko nde tokolonga matoi.